nyonso bapapa balobaka biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko misala keke nyonso komona yo ekoyema mana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota makambo mingi ya babepo na biso bato moyinda kasi ntango ekoya bakosepela na biso kaka santan ekomota makambo elele. Dada Simoni KIMBANGU jangan
Fumarongo, Fumaniko. Ivuka batitusu mponengu manakewe izitusu. Imunia, tata Fumarongo. Ulobile wa mafulu ya Tambola, izitusu.
Nzambe molimo santo mokokisi ya bilaka nkembo nyonso lokumu ozali komona ezali mpo na yo bayeba sosoli ete yo nde kimbangu ndenge papa conseil direct papa Zango olobi na soutenance na ye alobi papa Simon Kimbangu azwaki appel ya nkolo Yesu te mais visite nkolo Yesu ayaki nde kovisite ye kosolola ye po ete abanda mosala ndenge boyokanaki na likolo ezali nde yo po ete papa Diangenda yo papa Simon Kimbangu ntango ozalaki na prison olobi na papa Diangenda ntango ake kovisite yo ke na basi na bino Misatu bino bana na ngai oyo akobota mwana mobali na mokolonga na kokufa ezali ndenga na ye kobotama lisusu kasi moto abotamaki mokolo papa Simon Kimbangu atikali biso le 12 octobre 51 kasi ezali yo Kimbangismo ye wana ezali kolakisa polele ete yo nde Kimbangu ye kozonga surtout que ozwi lisusu kaka kombo na yo ozalaki nango papa Simon Kimbangu me mpona koambrie biso bakisiki angani mpona makambo authenticité Kimbangismo ye pe papa Emmanuel Kiwabonga na bungu azalaki témoin ya makambo oyo papa Diangenda alobaki na yo ntango osekisaki motu na brasa rapport eyepa ya papa Diangenda abengi yo mbangu sondawa na mongoto aza koloba na yo na Kikongo menga na traduire littéralement na lingana papa Diangenda aza koloba na yo ta to papa toyebi ete mosalo ezali ya yo me ntango na yo ekoki nanu te wana kala lelo ntango ekoki te papa kisolokela za kobengo kaka ta papa dialunga na ta papa diangena pe kaka ta tatango mususu toyo bana kino ye tatango yeyo to mususu tomoni yete papa mokili mobimbelike ezaka kepana yo kokisa mokano bana basepela po paseleki mingi misio yelaki nde yango wana yango esakolamaki kuna na iniki papa kokisa mokano mokili eyeba yo yango bana na yo nyonso oyo batieli yo motema salisa biso po ete tosepela mpasi nyonso tozali komona na kombo na yo ekende pamba te na bongo tobongisa maboko topesa patron ya 4e génération mbote yesengo mpe ya lokumu na kombo Misatu ya bule o kombo ya tata ya mwana molimosa
Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Kamboye. 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 Kinshasa oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Eumwe! Embazi! Bulunguyakuloi! Yangalala! Esengobi esengote! Kiese voga kiese koi. Sai voga sai koi. Na komba tata mwana pe tata molimo santo. Te pesinde merci. Na makambo oyo salama kilobi. Biso nyonso. Toyebaki programme ndenge tolobelaki nzambe mpe asalisaki biso lobi lekaki na kimia na baoyo tozwaki na bango kuna na biso tikalaki na bandako to na misala ozalaki kolanda manso wana maleki kuna epesi esengo mpona nini ntango bapapa bazalaki be ntango mpe ya mondele koloba nkombo ya kimbangu te bamonaki pasi bato nyonso olobi kaka nkombo ya simon bie kimbangu bakangi yo fokota boloko mpe bazalaki kopekisa biso topesa histoire ya kimbangu te ezalaki interdit me likambo nyonso ezalaka na ntango nango na ndenge ete tata kimbangu ntango ayaki na mokili amonaki bakoko na biso ye alobi ete nzambe apesi ngai mosala wana tokosala yango ensemble kasi tokokangama tokonyokoma tokomona pasi tokokota mpe boloko ntina nini bano tokobota na bakoko na biso bakoya bango bakokangama te bakomona pasi te boloko mpe bakokota te biso nde tokomona pasi mpo mundele akokende na ye misala oyo bamindele basalaka yo moto moyindo mpe okosala yango ntina nde yango wana ndenge papa zaka afongolaki nzela elakisi ete tata simon kimbangu akangamaki 30 ans na boloko bakoko na biso 37 000 famille oyo ekangamaka na ntango wana 150 000 martyr oyo bakufaka na likambo ya tata simon kimbangu na 60 tomoni ke bamindele bakei bakoko na batata oyo bazalaki kosala na mundele bango nde batikalaka na pouvoir ya l'État na 60 mokonzi ya liboso tata Kasavubu
lelo so tozosala tata Kimbangu alobaki ke bamundele bakokende biso moko tokotikala na misala bongo be bongo te yango tomonaki mutu nyonso toloba na Afrique centrale biso moko toza kodirige. Alors papa Mfumalongo tikaki makambo ya leta ndenge koko alobaki na ye lettre bomonaki yango oyo papa Kimbangu akombaki komelaki papa Mfumalongo lobi balakisaki yango lettre wana na bakonzi oyo azaki kosala na bango makambo papa zako atiaki nde yango wana. Alors lingomba tango etikali na papa Mfumalongo abandi mosala na ye ya lingomba na 90 nde alobi nazwi diplôme na ngai pamba te na 90 de 60-90 asalaki combien 30 ans mais asali makambo ebele tambolaki mokili mobimba même bamboka ya mike même na bacentre na baville mpo likambo ekende mosika mpe akomisaki yango mosika ntango santa ya papa Kimbangu ekokaki l'État a réhabilité tata Simon Kimbangu na 91 alobi papa alobi tata réhabilité ye kasi na boloko bobimisi ye te esalamaki te ye moko papa alobi likambo te après 20 ans ekosalama yango wana tozwaki likanisi ya papa révision ya procès 2011 abimaki be abimaki te 2006 to 2009 tobimisaki mama mui na ngombe Kinsuka tomatise na nkamba kole toujours na ntango wana makambo nyonso bapapa batikelaki biso yango nde toza kolanda sikawa tomoni ke tosala mise na nkamba lingomba osali makasi mise esalami na nkamba efungwami na programme nyonso bapapa batikaki eselami esengo te tokolemba be tokolemba te yango papa alobaki na 89 soki tokokisi santa na lingomba ntango wana ekoya liboso tokomona ngo kaka tokomona be tokomona te yango oyo ezolakisaki ete tozokotonga lingomba biso moko na mbongo ya mike oyo tozwaka ya bantinsani lingomba ezali kokende tozali kotonga yango tokolemba mbongo ezali bi ezali te wapi yango olakisana bon tokomona yango ka etikali moke alors oyo esalamaki lobi
papa bango Misatu balingaki ete papa zako fokaka akende Lubumbashi mpona kotanga. Côté ya Bible biso zo kotala. Côté wana mususu. So papa zako alobaki yemoko alobaki nini? Oyebi te bokoyeba yango kaka. Kofingama ekozala lisusu te. Ndenge papa Mfuma Longo azalaki koloba ete soki okomi kaka kimbangiste bakobenga nani? Esike kozala lisusu? Likambo nyonso ezalaka na ntango nango. Boyoki topesi kaka merci po ete oyo nyonso bapapa baza kotikalaki kolakisa biso kotonga Yelusalemi tokangama kaka na makambo wana. Tozali bana nsuka. Nalobaki masese po moto a comprendre ezali te. Lisese papa Mfuma Longo ye moko apesaka. Tata moko azaki na bana na ye Misatu. Bana Mibali. Me vie ezaki malamu te. Pasi na pasi. Tata ba moye ezalaki te, bana pe ba moye ezalaki te, makambo nyonso ya pasi. Ye tata susi azalaki nango nakomi mokolo. Nazokufa na ngai me nakotikela bana nini? Susi azalaki nango yango wana. Tata ye kokufa kaka. Alors ye tata akufa na ye me aye kolotisa bango bandoto. Mwana liboso aloti ndoto ke tata alobi bokoya place boye ngomba boye nati mbalo Misatu eza wana ya bino Misatu boya kozwa bamali wana Misatu. Ndoto yango toyokaka na papa pe toyokaka te. Boyebi yango be boyebi yango te. Oyo liboso aloti ndoto ya Mibali pe ndoto yango kaka. Ya Misatu ndenge moko. Me mali wana so bozwi yango tango bokozonga kokitisa te na nzela. Komela mai te na nzela. Bokomi na ndako okoti na ndako kuna nde kokanga baporte bafenetre okitisi yango nde ofongoli balamuki na ntongo oyo liboso alobi nga naloti ndoto boye naloti tata oyo mosusu alobi nga ntango bakomi kuna mpe bamoni bamali wana me mibeko bapesaki bango. Est-ce que basalelaka yango? Oyo ya liboso amemi atie na moto ya Mibali pe ya kilo amemi atie na moto ya Misatu pe ndenge moko. Mais na nzela na motoki na posa ya mai posa pe ya kokitisa kilo eleki mingi kasi mobeko elobi komela mai te kokitisa te pe bokende fongola kaka na ndako
oyo liboso amoni kilo eleki soki eza nango na mabanga soki nini akitisi nanu ameli na mai ntango aye kofungola biloko nyonso ezalaki na kali ekati esalaki nini ekimia makanisi eyendi nini natala oyo ya mibale aza kolanda ngai me ye azwi makanisi na ye azwi mabanga ati na kati ya mibale mpe na nzela aza koya atali yaya na ye deja ese akitisi ye mpe aza koloba mabanga eza na kati yo mpe ozomona mpasi ya pamba kitisa kaka ye aboyi me fin de fin akoki ye akitisi tokende omela mai ameli mai ntango azongi fongola sikoyo nyonso epumbu ekei nini elandaki na bango mibale bitumba ebandi nsima nango alobi tozala oyo atikali nsima totika nani kobunda biso toperdre ya Misatu azoya nga mpasi mwana moke kitisa nanu tala papa akosaki biso tondisi mabanga nde atikelaki biso ye aboyi na alekani balandi conseil na nzela pamba te akomi na ndako alandi kaka tata oyo alobaki afongoli porte kangi porte kangi bafenetre akitisi afongoli bomengo asepelaki mingi asali misala na barabara ti tableau akomaki nini akomi patron aza koluka bato misala sikoyo bayaya na ye bakomi koluka misala bazozwa te bayoki sango mpe bosanaki ke leki na ye wana ntango batali bamoni place yango leki na ye akoti ndako aleli amoni bayaya na ye na pasi te apesi bango misala me ya misala wana bapesaki bango mpe bazoyiba esi ezaki malamu te amoni kaka moye te atiki bango apesi bango moye moke bokende na bino parce que babebisaki lelo yo mwana nsuka alongaka be alongaka te soki jeteki azali baya na kati posala nanu mwana okinga azowelela nsintani na bakado biloko topesaka bakado ekendaka na nkamba mpo na botongi toyokani jeteki nzambe na ngai lisese wana elingi oloba ete babosana biso te ke basundola biso te basundola biso te nzambe ayebi na ye likambo nyonso eza na ntango nango bapapa batikelaki biso ete totonga yerusalemi nde tokoyeba makambo ekoya mutu oyo basundolaka azalaka na place akendaka pasi na pasi Nzambe na
moindo yo sundolanga Nzambe Nzambe nanga menanga olonanga lungana kanisa sengai moindo yo sundolanga Nzambe Nzambe nanga menanga olonanga lungana kanisa sengai yo sundolanga moindo yo sundolanga Nzambe Nzambe nanga menanga olonanga lungana kanisa sengai moindo yo sundolanga Nzambe Nzambe nanga menanga olonanga lungana kanisa sengai moindo yo sundolanga Tata, olingo na yo, weke ngai na koma, moto ya suka. Tata, tata, olingo na yo, weke ngai na koma, moto ya suka. Nzambe, Nzambe nanga, menanga, olonanga, sengai moindo yo sundolanga Nzambe Nzambe nanga menanga olonanga lungana kanisa sengai moindo yo sundolanga Nzambe Nzambe nanga menanga olonanga kanisa sengai moindo yo sundolanga Tata, olingo na yo, weke ngai na koma, moto ya suka. Tata, zokande salaki. Tata, olingo na yo, weke ngai na koma, moto ya suka. Nzambe, Nzambe nanga, Nzambe nanga, olonanga, kisulukele. Sengai moindo yo sundolanga Nzambe Nzambe nanga olonanga lungana kanisa sengai moindo yo sundolanga Nzambe Nzambe nanga olonanga kanisa sengai moindo yo sundolanga tutendele tuza ko neglige eza na makambo mingi mabomba bazali toyebi ke kuna babwakaki na mai batiaki na tono me mosusu mpe ezali kasi baderangement moye te me tokosala tu nzambe ye moko akobongisa toyokani yango wana tozolanda programme ndenge ezali te tokokoma esika wana na 89 alobi 3 5 15 pilo balobaki nini elakisi nini « 2023 tozozela kaka le 22 mars nde nabotamaka na 1918 nga soki nazalaka wapi nakolala pongi wapi ngai wapi awa tozokolobela likambo ya papa mfuma dongo ye nde atikaki makambo nyonso tozosalela boye te kamba eza na misala mingi bakotisation tolemba te oyo nyonso tozokoloba mpona ete bamoye ezala tosisa makambo totonga kutu kimbata kuluzu nano tosimbi te makambo ezali kuna na mpemba makambo ezali kuna
Asanda makambo ezali kuna te na likolo ba place eza ebele yango tozwaki likanisi ba place nyonso ya bilembo totonga yango mais soki tosengi mbongo bato kaka kobude mbongo mingi te ntinisani kaka oyo oza nango oti esili nango toyokani ya tolimsanga nalobi mingi ya moke nazalaki nango tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen amen. Maboko mabetama makasi bana papa ye toyoki te tosepeli te maloba na yawe epesi biso lisusu kondima confiance ntambe moto alingaki bongo ete tozala bana ya suka donc na biso ekoki yango toyika tobongisa maboko totonda maloba mosantu tata pesi biso na kombo